Kike balobi parmi les chansons au Bobeti Zuleman a réclamé que Babor n'a pas ezana kati d'après eux. Il faut justifier le Cameroun à poto on a la télévision, on a les réseaux sociaux partout. Bon, Zuleman traité dans Mbasunaye, Zuleman traité dans Mbasunaye et puis à la veine en soin. Jésus de Nyon ça a déjà cadré. Donc quand tu as un poids, hein, où il Cameroun local tu as la poids. Comme ça, ceux qui ont été toujours rappelé, moi, je travaille à rappeler. Je suis mais il faut que je bien. Il y a un tamatolo. Il y a un tamatolo, il faut qu'il y ait un solo là. Il solo là. Mais il y a un désert. Tu peux pas rater. Ceux qui ont aussi que il y a un danger. Vous comprenez? Il y a un danger à peser. Voire même pas Mati de Gaulle à peser. Donc, à ça l'effort, à qu'il y ait un solo là. Il y a un désert. Pour le désert, il faut diminuer donc talara. Je suis en premier soin. Maman Sidoni abotangai apesa kanga kombo matima. Bolingo echangeangai komisanga malela jino sele Hollande noir. Bolingo na kofingo mabe. Olembisi alita chamala oni esukisa makamba bageri ya bolingo ezalaka te yangola mure ezanga balimiti ya torture na mitema ya bato dadu mengi gabi dubile Sandra Antonio hoyeba oho nandimi nakufa ngasoye na ngakuna mesoke na ba regarde moi ngakuna na zati bologena lela trésor mancour kumbela mokili ei kumbela mokili trésor mancour Kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne kumbela mokili tala bango ba jaloué bazo banga mankuru wetu alobaka te tozore mankuru wetu kumbela mokili nzamba za malamu islatan boloke identité. Bonjour, bonsoir, fidèles internet. Si on leur parle que vous nous suivez partout dans le monde, c'est bel et bien votre humble présentatrice Salima Banyouz, Salima Makambu, Babi Salima Nde Makambu. Merci au Balandinho, il y a Kumbela Mokili et mon boss Trésor Mokili, Babi Ndazo Pesta Makambu, un jeune homme qui se respecte, un bon tonton, mon boss, je te salue. Et voilà, je suis nga mon côté na plateau, quand de Bomouna Nazanga mon côté na plateau, je suis Pastel, Nazana artiste, musicien, Oyemoka ko se présenter. Toko découvrir juste après quand on a l'obaka botika toujours broché na site na qui toko kumbela mokili et continue à couper sabino basango lolenge kakandi na sabino souci majeur na nga ya mokona mokolo ezalaka ya ko informer bino topé ko sabino ma immense ezali ko ça mais surtout oui les kanakati ya ngumba Kinshasa. Merci mon boss on est là naza na jeune musicien moi ko se présenter pour na baye biété pour na baye bié déjà boye bié mais oh baye biété à ko se présenter. Bonjour. Ouais, bonjour maman nangai. Santé bien. Santé très kitoko na ngolo Nzambe et puis par la grâce de Dieu. Amen. Bambote mingi na batuto balingaka biso baza na États-Unis d'Amérique ba Ferdinand Mwembo ba Patient Mwembo ba Trésor Ngiangu Congo référence to wana ba Dino Selo Hollande noir Bernard Cavalli Dadi Mavungu Vungule bambote na bino sika bozali ya Gabi Dubile Yvon Fuku Ibumbu donc bambote belé sika bozaba Trésor Boulankai ba Igimbonju Nzoko immeuble Pavi Mwamba les chandeliers donc bambote belé na batutu ba Hollande ba Hollande ngana makamna oloba na ba sepela no ba sepela te vraiment yango wana. OK d'accord on ezaki bambote siko présentation que on s'est présenté comme nani pe ozana na bye bye bioté. Bon bye bye bingate je m'appelle Matima Makote la Roli donc et je m'appelle donc combo na musique eza Mati de Gaulle oboyokaka de Gaulle Matima Mati de Gaulle yeyo donc je m'appelle comme ça donc je m'appelle Mati de Gaulle. Mati de Gaulle yeyo na baye bien na kombo Mati de Gaulle roleza kombo bakati la ke fufu na ndaku atobeta nde masolo ya musique le bata mon vieux Ibraton je te salue mon vieux merci pour notre vidéo anniversaire on est toujours ensemble mon vieux merci beaucoup on est de cœur avec vous Mati de Gaulle tobeta masolo ya ndule betela bisonano projet non na musique ezalaka nini olala ka olota ozala musicien to parmi la famille na bino ba musicien bazalaka to ezala idole no moko landa mutu mo bosepela to bima na ndenge na bima na ndenge nga mais na famille ba musicien baza je suis Matima ezana Matima betela na Zaiko soliste papa leki nanga. OK ouais papa leki nanga soliste betela na Zaiko to ana vie makoso na bana OK guitariste ana poto abetagi musique nga na yaki na ya chanteur le koko na nga Matima azaka batteur et pas grand calé nga na yaki chanteur. C'est que ça dans ya famille là je vois.
bon on peut dire ça puisque ba petit frère nanga ba petite sœur ba yembaka bango siko musique ya nzambe nga siko na ya koto nga na banda vie na bango na banda liboso na banda pe côté wana baninga ba bendanga na Diga la Prince ba Pongo Pontiac que je salue en passant Pongo Pontiac ya na héritier Watanabe bango ba kolongolanga na musique ya nzambe ndo yemba na opanza bango ba libanda ba yokanga je suis de bimi ba bisi ya soko ye côté wana na biso makambo ndo zo yemba eza église te zo yemba pena ya côté mais quand bina filé la genda bolibela je pense que ozonga na wana ya mamba tata nzambe ozonga na kuna ba négliger oui OK Mathilde de Gaulle obetela biso parcours ya vie na musical toyebi ke uta bangambo wana pa vie na ngai we rason le roi de la forêt olongwe pas le roi de la forêt siko utande wanga na za produit ya Jésus de Nyons OK voilà tant que Jésus de Nyons a côté quartier latin na kendaka maison mère toki ba ma sika Jésus de Nyons alongwe quartier latin na longwe lisusu na ye to bandi makambu bu na weko kanda mo envie moko yaki moi 6 mois na saki ka moi ba 2017 ans na saki moi envie moko ya 6 mois kaka 2017 ans pe na kataki sous contrat 2019 na zonga parler na biso sans problème ouais zongi non parler zongi ndako tata ndako ba boti donc na zonga na ngai sika ba sala Mathilde de Gaulle sika ba sala ke na yeba na sika ba binga ngala sala ki ba yebenga ngala nzela izao OK Mathilde de Gaulle na katanda kwa tata et si vous sali déjà vous beta je pense que zonga déjà moi kala vous ata na moi nzembo to chanson mo oyo sala ba yoka intima mo sepso mo arcapella non la sara ba solo vocal ne belé nzembo mobimba na yemba na nzembo te na disco ndezo sa na dynastie o ezaki première soin nde na za na nzembo mobimba to zo na Jésus de Nyons eza yangate eza nzembo ya Jésus de Nyons mais todo chanté par Mathilde de Gaulle voilà na sara ba solo vocal ba eloko nini batio na motema po lelo koma boyenga ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît mon amour motema na ngai ezo reproche nga nanu na sepeli te gi bokopolo ya Denise kotisanga tina destination ya elengi nayoka bien héritier mokubara ngai un ingénieur du son a été frappé dans une mosquée en testant les micros. Allô, allô, yesun kolo, oh, quelle erreur. Jérimba la obe. Nginga na kombo ya ba susu. Eza komba Patrick Bizimana. Moni eza komba mbandate dampion oya Stevie. Zizina ike masevo. Kolia esila kate Erike Nzinga ya tozi. Kalebelo la laskoni mbunza. Erike la tortue. Soki nazalaki ata courage mbele nazuwa Claude Wonga ozala wanga wa motema ye présence na ye zaleli na yo ikamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge nakoma kolela Gachel Kisoka gile omeonga de itotoko tonto lukwikila Fredi Ndongala Irlandais Blanchard et tous na Meri Karoro Guilema Vakala Charlimbo Charana et Amélia Luzolo. Voilà quoi. Vraiment, bravo, merci là. Ils ont juste pour nous CP, ça va faire. Nous ça va y là, Salim à news. Mathilde de Gaulle, Boluka qui est Mathilde de Gaulle. Ah maintenant ok molo tu es bête ma solo ya musique tu continuer qu'à juste continuer mais plutôt tu qui boboa qui parmi album et bois kami ba solo vocal beta mi ba vient na ba bimisi na qui boboa qui na terrain mais il paraît tu qui que balobi parmi les nzembo ba chanson bobeti Zuleman a réclamé que ba bord na epé ezana kati d'après eux pour que justifier le Cameroun pour tout on a ba télévision on a ba réseaux sociaux partout. Bon, Zulema traité dans Mbasunaye, Zulema traité dans Mbasunaye et puis à la veine en soin. Jésus de Nyons, ça a déjà cadré. Donc, quand tu as un poids, où il y a un local, tu as un poids, comme ça, ceux qui ont des alarango, toujours rappelé moi, malobaya, tu travailles à rappeler, on a joué un MB, mais il faut un bien. Il y a un tamatolo. Il y a un tamatolo fois qu'il y a solo là, bako solo là, mais alu kango na ndenga désert, tu pas aux angles, en raté. Ceux qui battent bako si que pour yemo ka ibika danger te. Vous comprenez, yemo ka ibika danger ta au PZT, voire même pas Mathilde de Gaulle au PZT. Donc, à ça l'effort à kende ko solo là, il y a un désert. Pour le désert, biso to diminuer na ndenga mabe, donc talaka et simbate.
C'est que ça on fait ça par rumeur, ce sont des rumeurs. Nga tango basala makambo wana nga nazala te donc makambo ya zolo banga na yebi yango te donc soka linga lo bango na ndenga bien a solo lango kimia a solo na désarté puisque et que ça la bien te. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bien nanga Zuleman Babi luko solo la ndenga kimia ezala nango yo pe amsusu na ndenga kuzo zo pe mwelo ka batu. Onyata. Mati de quand les acquis Zuleman. Toi qui peut Clinton à lobby que non parmi ba bon na bino boboa qui ya ye pesa na kati. Na yebelo na été pour nga na vivana mingi te quoi. Na ko yeka na ba animation na ebite soki nzembo pa zala nango. Nzembo bien. Na ebite na mingi na ba animation bon na je n'en disconvient pas na ebite quoi. Na ebite. Oyo ki ngo pété. Na yoki te pour na yo kango pa na yete. Ayemba on a disque ni. Ayemba ba bien ayemba réclamer donc. Ayemba on a disque ni. Plante bientôt là. Ayemba on a disque ni. Ayemba on a disque ni. Na ebite. Au moins, ils sont bien bimi les pesara qui peleke. C'est toi qui borobé la mitou. Jésus de Nia Sabagi borobé la mitou. Tant que Jésus de Nia Sabagi borobé la mitou, Agi a raison. Tala lelo va péter. Et comme au bord nanga mo ezanga. Tomba suguna oye. Atala kokuna oye. Donc juste c'est na éviter. Aujourd'hui c'est na éviter quoi. Donc. Beli mitou te zaka juste bon réclamer ba droit na bango. Quel droit? Droit dans la Sokoda. Droit dans la Sokoda. Est-ce que l'on va légaliser na Sokoda? Point d'interrogation. Est-ce que Moutamba Sona vient dans Sokoda Baébi? Rien. Nazar reconnu en tant que musicien, mais la personnalité a pesaraté. Amouké. Na évité. Moutako Tarazandu, Namba Suna la gomme, à côté Zandu Senga. Sumone na Zandu, Namba. Namonaye, à Senga, Kutuba, Bogopolo, tu vas na boutique à Bogopolo. Ya, Betanga, una Gazae, n'est-ce mais yon de nos dimnendou les beaux. Yo mission de dimnendou comment mission comme mandia. Aussi quoi comme il mandait le loi nga réclamer ba droit né. Voilà, yemo bazarana mandia. Oule kuta sala ki mandicité na ya ye susu. Ya ka place ngo mendini na ke lo moya nga wana tsi. To ko sola ngote ba ko solo lat. Po ba sola pet. Mais lo ne za o reconnaître quand même. Siko ya obeta ngo. A obeta ngo. C'est que bino be bozie lo ka batu. Te ngape na yebi mambo ngote. Place ba pesa na makambo nga na zalati. Jésus le nyonso via sala na bovana makambo na ye nga na zarape shenga. Tu as écouté un boulot, c'est mon patron. Tant que tu as fait un préparé, préparé, banzembo na ye, ça m'a ramené. Ngapi no préparé ba solo foka na la banzembo na ngana, la banzoto na ngamo bimba yezo réclamer yo pour ko somona na te. Tala kapena sima zongisa na no conscience ndenge moto azolela yo. Ozo comprendre tant na obonga makuna, ye pa zo bonga. Ndé na zo bonga makoto yo na batu na ngai ba massa na msuto préparé na ba makambo. Wana ya biso mukope ko yinda bango pe ba olegelanga ezalaka bon o ayibi c'est ça patika biloba loba botika biloba loba babi boya ko sola na cause amso ba solo soli ba sole lio tika biloba loba les kakuta na Jésus de Nian c'est azana mien passé pour nous faire explication mati d'école maintenant pour aborder nous votre bois car regarde-moi d'après yo monde rondé te wana tout le monde d'accord na fitola ndimi ah bon et puis quand tu mitou et baby si quand tu mitou mais na fitol andimi na ebité soki na kosi donc mutu tout d'accord batu tout na ba fitol bandimi il y a combien de chansons et ça aza wana aza annonce il y a harmonie disque urbaine il y a Jésus de nuance wana aza annonce donc regarde-moi single 0 donc yewana aza déjà dans nzela azo épaté déjà donc aza na sommet donc mutu aza pene na ya zate mutu tout d'accord na ba fitol na ba miadi baza d'accord sikoyo voilà où tout moi na mukabimi donc bombe zoya ba bombe zoya na ebité so ba péter ndeni oh déjà pesi qui peleke c'est oh déjà carton déjà loro moko déjà single d'après ngate d'après biso nyonso na mokili na ba Michael na sama bele bandimi donc moi extrême regarde-moi ke ngai wana niveau na ngate wana omoni disque wana Jésus de nuance kaka ye moko mtasali makamna ye de Gaulle tant ma sidon ezo sala ma de Gaulle azarate nga soye nga mamba premier soin ndena ko yeno ba mama sidoni ya botangai apesa kanga nkombo matima bolingo échange ngai komisanga malela jino sele Hollande noir bolingo na kofingo mabe olembisi alita chamala oni esukisa makamba bageri ya bolingo ezalaka te yango l'amour ezanga balimiti ya torture na mitema ya bato dadu mengi gabi dubile Sandra Antonio hoyeba nandimi nakufa nga soye nanga kuna
mais ceux qui n'ont pas regardé moi nga kuna na zati sommet donc tu travailler tu répéter yango ndé na kozoela tu repesa makambo plus tard mais bazela nanu bayo kaka wana ya oza déjà na disque bakota ka YouTube batalaka bakota ba iTunes bakota ba plateforme tout wana musical na ba YouTube na internet basomba basabonner batalaka et puis bazela sikonde disque bima tanto banda ba live nango nde ba koyoka voilà. Ok, Matique de Gaulle, Balobi Jésus de nuance, à sali moi et forme que parce que abanda qui a fanziming na interprétation, Babi Jésus de nuance a interprété tout trop donc yango moi disent que oyo ezo kamwisa batu baba. Abeta ba featuring, abeta ba nzembo batakala donc Babi evine zaki ka ko interpréter. Te Alex Rabino gaza grand. Ayembi banzembo ne ponza kanzembo tabule bandi bandite. Abandi na suka bendi mo febozi. Abisibino ke nazape na bozi katinanga ayembi bendi pe Carlito boyo kai katinanga ala interpréter yenze pas yeminze mamo bimba te azuka mwa morceau wana ba fitol ba ko sala mambona te ba fitol ba ko sala mambona te yango tinda ba lobaka ba boyaka makambo ba sala Jésus de nuance sali yango asala yango déjà o tout firinga sala yango to ka ba Jim Martins ba toyoka ba nzembo ba Jim Martins toyoka ba nzembo na ba singila donc ba tout firingi yango nati nga benga ngo featuring te ndebe sobe ba benga ba tout firinga sala ngo sikoyo tanga yaka na makambo wana bango loka ba koya te ba benga ngo ne mundela benga rumba musique ghetto mais ça musique moko difficile et ça musique moko difficile loka mundela bien ngo ta benga ngo ghetto mbala moko ko ka obeta ngo te ndenge mo pena bango ba koya côté wana te yango ba créer makambo parce que Jésus le nia ça y côté na bango na lokoso ayi mamu na 10 bango bayaka na 2 yayi mamu na 10 bakomo memaye bakomo memena ba Céline Dion bakomo keni ba Michael zo niveau pas vu moi mbale chandelier donc vient nga Louiso Makangu London Gauthier Mascotte l'homme idéal musique olingaka yango wana oyo linga mingi ba uspe yango wana eza déjà musique double bi wana kombo ezo yeba ntim tum tape sango kombo ya lingi Matique de Gaulle tozo ko ba molo tant que musicien star o kapé ba ningo fan pe na palota écran oyo ki pe mninga boa ki boyo ki nani wa sepel sara na sepela na Olivier na sepela na Café Room na sepela na Ferrari na sepela na Guy Digital na sepela na Rizé ya Gola na sepela na Chico batu na sepela na ba misu bazali mais na sepela pe na Beckham, aïma pas Ibrator, pas Fabregas, hein, c'est Pilaranaye. Basé Belé, aïma va bien, na c'est Pilarana, ça moi aïma la maison mère, aïma deuxième voix, il s'appelle Michigan, il chante bien. Oui bien, maintenant aïma ni nanti. Asa le fora aïma na ba vocal pekanga. Mon l'autre là, on a ba vocal kanga pour bozo scroquer maison mère, bozo ba pantalon maison mère, bozo ba western maison mère. Mais bozo tout ça l'effort maison mère tombe na ti ba vocal accroché biso linga linga bongo so sali lo kanga monte lo mona imbia mikole goyo yoka kandi ba soki nazala ki ata courage mbele na zuwa Claude Wonga ozala wanga na motema na pale ya ba yemba eloko nini batio na motema na pale ba yemba ngungia yemba kana ye bien melodi na ye mato ye na e lila pika rami mayumbu jerimba ba pale ba yembi c'est comme ça. C'est que kuna bat boye mpate ba kanga tomato te bazora mais yo zaki na ngambo wana longwa te nga ko parler na biso bambati silagi selonga bato balinganga balingelanga koto nde senga ina zonga ba pantalon silaki ba basket silaki na olata bilamba monga mona olinga ngote mais na olata ko na zana ngo mais ça qui bien te nga tonga basket te mais na tonga ki basket etikelega na bamba caleçon. Le niveau n'est pas la qui n'a beaucoup comme bongo benda mamoko tout la mousse ya zaza très très bien à western na kuna code moizana na chombo wana père les droits de la forêt à pouvoir na nyonso mais ba fan no balinganga balingela wa comprenez te na débit ah ba rigen paka ba vena so ba Bertin Mosolo ba sa ba to maison merde mais balingela wa ba tonto lukukila mantiale ba horizon mukrama mokuba ba patron voit ma PMK multi service na Belgique ba Alain Point Carré ba Tati Vita ba Dadi Mengi Miracle Dadou Mengi Miracle balingila nga aw
balingaki nazala kuna balingaki nazala kuna me ndenge nga nango okendele esengaki nazonga yangi nde vi nanga bango te bango baosepela de gola zalawa me nga sikoyo naosouffrir motango moto asilaka bato bayebaka te bato bazaka bate oza danger ozosila oza danger ti mpe mbu osili bakimi ososilikasopela ngo mai oyebi nde ekomaka na nzungu na accident to préféré kobuka na keliwa na love toswana kasi koboya na te jino sele olande noir nazara litoyi valer nanga tempa kotobola te noki na koya kozanga koyoka maloba na yo ya bolingo ngai donc tozoyaka kaka oyo vokala sika bato na bayoka yango te vie nanga to chamvumbile bourse ya asu grâce mutombo jino sele olande noir ya Clarisse Panzu Chico Simisi ya Nadege Panzu ya Ladi Galvanda ya Diva dona bwaka bato na bamomi na bango na banzele na bango donc naza na Trésor Boulanka ya Igati ya Mele la Turque Noire naza na Momo Kifu ya Micheline Baongola donc mutuna par na ye donc biso wana tozokoba vraiment bambote belé na batutu balingaka Mati de Gaulle désolé na bato balalaki na nganda ntaba ya ekote na poto désolé bato balale na nganda ntaba ya ekote désolé soko lale na nganda ntaba ya ekote etali yo mo oyebi place oza boyebi bino moko bolale na nganda ntaba ya ekote na poto. Merci vidéos internet. Mati de Gaulle de Makambo abi désolé. Na be balale la nganda ya ntaba ya ekote. Ntaba ya ekote so ba oli ntaba ba olenga leka. OK. Ba olenga leka ka so poko koki muse bimi batandami bazu kulwa. Bafaze tongo etani benda tuta za kin mambona kuna yo I to kana badna poto nga yebana to kana badna poto ba felanga ba major pek ba gelor lilway ba nazel veloso ba monaka ba shada police ba bianca gola ba mona mambole kaka siko ba ibsa bisonga kinana na poto te mina zaka na mikili enga na diate nga na dia na mikili bien on te mais na sala na poto bien informé donc merci. Mati de Gaulle, vous êtes tellement makambuto comme la sous Kambote na baye balanda qui merci non pour la disponibilité à temps. Merci vraiment pour les causes là pied levé na kuti bino na ba répétition banine mais au permettre copier sanga lito en tout cas. Si Blanchard et tous Amérique, États-Unis d'Amérique, Bambote belé siko zali venanga Major Teka ba vitre na Luanda, Pati Mambulu, Fabrice Bamouin, Maria Landu, Maria Landu akoma maman sociale. Donc, Bambote belé Magui, Bambote belé na mboka poto. Donc, Prégana Matima, Bambote belé ska bozali. Numéro nanga contact est plus 243 080 81 24 78 695. Plus 243 81 24 78 695. Donc, Batutu balinga Mati de Gaulle, Bolandara. Kovo Mambwene boss. Kovo Mambwene boss. Venangai Clara de Bruxelles. Gal en avant. Bumbu Bomoko. Venanga Cham Chamala. Venabiso na nini na pigeon. Venasona kitokimo na camping. Jean Pibola qui ça vient sur Jean Pibola qui ça bambote belé. Mati de Gaulle petit na bino yeyo a opesa makamba vient sur ba kamam voama ba ser nanga ba Ariane Mafoala Gal en avant Yoshi Veko Glocha Lubasa Pocha Congo vraiment donc bambote belé ici ka bozali donc ngan Mati de Gaulle nazo bosser na saka lokumu ya Gal véritablement na Gal abanda oyemba na bumbu bo mwana tia kola ngana banda oyemba musique na bumbu complexe sans complexe na bumbu ba yebi ngana bumbu na maman so maîtresse na tangisa ba tout na bumbu. Vous comprenez? Na école missionnaire. À part ça, nga moko ko musicien ya ko sakalate na Gal. Donc ba yebi nga na côté mère na biso, ba na classe mère na biso. Na nga moko musicien na tout ça symbiose et fula mwana. Église. Na église na biso susu. Et sika na banda. Donc voilà. Bambote beleska bozali, nga na boulot. Na peseka moi lito italaka onde salaka to ebana na ba poto de partout. Donc merci beaucoup na Sukiwa. Okay, merci mon boss trésor Mati de Gaulle to luké to souffrir pour Christian Bompate. Christian Bompate bato bazai belé basunganga. Christian Bompate mbote belé Jojo Leko bambote belé ska bozali Mati de Gaulle azana bino ensemble. Dadi de la mwana nkolo pango bera do prince des Amunda fils Nkelele
Dadi de la mwana ko lopango donc na suki na ngawa. Merci beaucoup, au revoir. Merci fidèles internautes, merci Balandinios. Ya kumbela mokili ozo kumba manaye moko a obi mo boss trésor mokili yende makambu mo boss prince trésor. Je te salue mon boss. On est là en tout cas pour comprendre qu'attitude de fatigue tozaki depuis 8 heures to côté répétition donc voilà msa na psesenga ka bongo. Merci Balandinios bayala salima ba news. Merci Balandinios ya kumbela mokili. Boss abonné massivement quand était samino to betra news atolobaka news société politique actualité musique. Oh mutu boya kufa ki awa toza juste on na kobeta masolo ya news ezo sala mais surtout ezo leka na kati ya ngumba Kinshasa. Merci ba fine sa salima ba news. Merci mon réalisateur exaucé, on est toujours ensemble. Et José Pelé Messa, merci, on est là salima ba news déjà à Zongeli Moussa na impact news on a ça beaucoup sabonaka et c'est ekosalanga elenge. Tonton Raoul Maluma, motema bato mama Jeannette, ngabino mingi bo s'abonner. Ingénieur Fabrice Kassiama. Cadeau anniversaire, merci na Renation avec succès. Merci beaucoup OCC Makila. Merci famille Maputa Nyonso. Merci Rodrigue Wawa. Merci Bayangai Balela Salima Banyuzo. Yazana ka juste pour nous c'est la binuka musalato koko ba molo tozo ko ba tozo content ka Fabrice Kassia mon robo ça te ba merci l'équipe belé donc non ko kata ngote ba merci et l'équipe tellement est belé pour nous ko sukisa mtu moko kana pesa merci na suka dadi lubaki mobali ya mwasi na ye ya baleki na ye na bi bien mobali ya mwasi na yaya ya bale ki ne mo bala pembe mo bien maboko banque. Merci Dazi Lubaki pour la considération. On est toujours ensemble et rester toujours branchés na site nemno ya kumbela mokini ngana mno tokutani à la prochaine édition. Ah bologena lela trésor mancour kumbela mokili hey kumbela mokili trésor mancour kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi, kumbela yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne kumbela mokili. Tala bango ba jaloué bazo banga mankuru wetu alo bakate. Tozore mankuru wetu. Ouais. Kumbela mokili. Zamba zama lamu islatan boloke. Identité